azana bomo ye kolo Yesu alongolinga soni. Santé. Non, santé na ngolu ya tata toza penza malamu. Lisola ba témoignage. Frère Baby, Sœur Merveille, la Sœur Merveille qui bat na poto avec Sili. Likolo ya litatoli ezali likolo ya loboko la nzambe za. Ezani lo mote biso ko pesa nzambe. Donc frère Chiba ninga vandi wana nazwaki ye na ndaku te. Nazwaki savi azobima na hôpital na Belgique esika ba famille ya frère Chiba ezali. Soki nzamba azali te tunduka kino Chiba bakati lokolo esimbi te Chiba koti mabele. Mais batu bayebika ke yonde ozaka makasi kana makambo tali bando bazaki ndo kito mianga frère Chiba. Frère Chiba obayo kaka yoye. Ngayo mama. Tola no kala mingi te. Ma va to sola to ngina batu ata ba vidéo. So za mta somo za mta tension s'il vous plaît kota la te. Les quatre très vivants. Nathalie mama. Otali omimoni. Na mimoni pasi mingi mama. Pasi. E banda ndengeni. Ordonnance. Kolela te zwa kimia. Papa munganga atala bo habitant. O eza pena ba pota eza mbasu ya mkosaka na tesa nzoko lise mbasu. Pasi leki. Nazolela chaque jour abi docteur. Moi otata anesthésie za habité. O bakata ngaka boy. Faut pas kata ka bunga. Docteur il fait azo kata ngana supporter te. Azo ba o egoyele la yo. Mbongo yeko ya retard. Yeko arrivé et botana ba kusu. De papa sanga cérémonie tant ngaka chinga huile d'olive ka tonga muko tubanga pia esa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Chaque jour, nous réalisons que Jésus nous aime, il est bon, il est merveilleux et nous n'avons pas quelque chose à l'offrir si ce n'est que notre temps, notre vie, notre... je ne sais pas, donc, offrons à Dieu tout ce qui est bien, tout ce qui est merveilleux pour sa gloire, pour la gloire de son Seigneur. Car il a réussi un nom qui est au-dessus de tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Je dis déjà bienvenue sur Nazaréen, dans votre site chaîne Les Nazaréens, qui nous bénit, qui vous édifie dans cette émission. Témoignage, bato va expérimenter, maramna moini satana, nankolesu va expérimenter, babeta kamisu, païpaïté et surtout, avec des preuves à l'appui. Aujourd'hui, je suis ici, donc descente sur terrain, parce qu'on m'a invité chez l'homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Timothée, que vous aimez aussi et que vous considérez. Et Aïbisinga et Maman Tiffany, comment on chatte ça? Alain qui a là derrière la caméra. Boya totala, azana bomo, kolo Yesu alongolinga soni. Masiya Yesua, Masiya Yesua, kabelinga bomo. Il y a quelqu'un que le Seigneur a bâtissé les bomo. Alors, Nanzela, il y a l'Isunga mon sang, tout qu'on ne savait pas mon Nzambe. Donc, il était déjà par terre, mais Jésus l'a tendu la main, comme il avait tendu à Pierre. Oh, déjà, maintenant, Zinda. Il a tendu la main pour récupérer notre bien-aimé Chiba. Il est sur ses plateaux. Vous allez lui connaître dans peu de temps. Mais laissez-moi dire un coucou à tous ceux-là qui nous aiment à travers ces cantiques que va nous balancer Yves, Boulofaï, Alain Kiakala. Je vois là aussi frère Clara, papa a sauvé dit. Et puis Giramo quoi. Balancez-nous un cantique et on se retrouve tout juste après. Régie. Allez,
Yambalo ya taba pasteur bakokata. Katela. Bina na yo. Yambalo ya taba ministre bakokata. Eli. Okay, toka mula. Nazokatela nzambe losako na se sikoyo. Nazokata losako sikoyo kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga sikoyo, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libala. Olingi kopota. Olingi mosala. Bona nini? Tolobaki yambala oyo losako ekatama kobanda likolo tina se. Na munoso wakata losako papa gila bala na kosi. Est-ce que bana na ndako wakata losako tena maman Lauriane la bala. Donc maman Louise losako katela kango Yesu Masia. Là je vois Marlène Bouilly, il y a beaucoup. Ma sœur de tous les temps, Nekab aux États-Unis. Pourquoi pas maman Betty Kokelea, papa Deyo, un couple qui me bénit. C'est ça, c'est un couple qui sont vraiment merveilleux, que j'aime beaucoup. Là, c'est ma maman et mon papa. Pourquoi pas celui qu'on appelle maman Furatabu, vraiment, na papa Kaïs, na lingibino mingi, na Nganzambe, moi, ils ont beau on la princesse. Pourquoi pas maman Marie-Claire Kawa, maman Marie, papa Bruno, que le Seigneur vous bénisse. Nathalie Moussibou le Sako. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour maman Tufani Boni santé. Non, santé na ngolu ya tata toza penza malamu. Bande koneso pe balande biso na ebike nzambe a pesi bango occasion ya kozape malamu na kombo na Yesu yango lelo to sepeli pe ko se présenter liboso na bango. Obandaki biso là ba témoignage frère Baby, sœur Merveille, la sœur Merveille qui bat na poto avec Sili. Donc nzamba suki kana dewana. Mais lelo bina bisote boya kotala. Donc jusqu'ici le Seigneur a ça na kaka je pense dans ministère na yo. Oui, Bible lobby, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça dit que likolo ya litatoli ezali likola loboko la nzambe za. Lelo je pense que toko mema peuple de Dieu na Psaume chapitre 40 verset 8 tina 11. Bino batu bozungolo ya kotanga okotangela. Combien? 40 8 hein? 8. Alors Jésus dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. On continue. Oui, témoin to expliquer mon ke. David alobi tala na ye na buku, mais buku ango ekomami makambo po na ngai. To continue maman. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Nalingi kosala mokano na yo onkolo. Et ta loi est au fond de mon cœur. Pe mibeko na yo na kati ya motema na ngai. J'annonce la justice dans la grandeur
ensemble. Nazali kotatola bosembo na yo na liboso ya peuple na yo na etonga. Voici, je me ferme pas mes lèvres. Tala na kokanga bibebu na ngai te pona kotatola yo. Éternel, tu le sais. Pamba te yawe yo yebi. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Na kolongola bosembo te na mosala na yo. Je publie ta vérité et ton salut. Na kotatola bosolo na yo pe lobiko na yo. Et je ne cache pas ta bonté Pe et na ta kobomba fidélité bolamu na yo te pe bosolo dans na la yo te. grande assemblée. Na etonga na yo monene. Zambe azwa lokumu. Merci Mama Tiffany. Kolo apambola yo nengo sungi biso. Na kanisa bandeko nyonso pe bako landa message oyo. Bako iko tanga bisika bazali na Psaume chapitre 40 verset na biso 8 na 11. Ça veut dire que David alobi azali na aye na buku. Mais buku ango ekomami makambo pona ye. Pe buku ango alobi ke akotatola yango, akobomba yango te. C'est-à-dire Mama Tiffany soki nzambe asaleli yo deya bolamu. Bolamu nzambe babomba te. Nayebi te nzambe tokoki kopesa ye nini. Eza lelo mote biso kopesa nzambe. Soki eza totatola ye te, peut-être be preuve na ngai ona leki nango. Eza pe na mutu mususu azoleka nango. Mais ayebi te na ba preuve wana ko se fortifier ndenge nini. Na ba makambo azobika azoyeba pete ke est-ce que na maladie na obika nzambe pa ko biki sango. Oh, Dieu guérit tous les maux. Donc eloko nyonso eloko maladie, problème, nzamba pese lango solution. Ndenge pe le to mon frère Tibazali nazwa ki na témoignage, parmi témoignage ya frère Michael, nde na ba famille baza na libanda ya mboka, balanda ki témoignage babite biso pe toza na ka toza nango to kene nango wapi. Te tika pe to mekana nzambe oyo. Donc famille et salaki nyonso oyo famille salaka. Donc frère Chiba ninga vandi wana nazwa ki ye na ndaku te. Nazwa ki ça veut dire azobima na hôpital, bazobima na hôpital ou aute pa ba minganga ba docteur et bazo prendre des soins mais rien ne marche. Alors esika ba minganga ba suki ndenge biolobi yawe na biso azali médecin parle cela. Alors ba minganga ba monaki qu'il faut ba transférer ye na hôpital mosusu akende parce que ba monaki que tout ce que ba osala bazo ko tourner lokola na échec. Alors ba moni que non biso a esili et famille peut tali que bazo dépenser mais pourquoi ndeko azobikate et ba comprenaki que oyo ko makama molili moi to continuer nango susu ko gérer yango na ba traitement seulement normal les até photo associer nzambe nde libota bandeko na pesi bango mbote mingi na mboka États-Unis na pesi bino mbote na mboka ya toyeba pe ba mikili pe na mingi na bakombote na France na Belgique na Allemagne et puis na Portugal plutôt na Belgique esika ba famille a frère Tibezali na pesi bino mbote na komo na Yesu kola pambola bino na kanisa musana biso comme na suka tokoyi ko leka kabo etina makambo nzamba lekisi biso ba preuve yango tuka oyo kapesa ngo mususu pona frère Chiba soki nzamba zali te tundoka kino Chiba bakati lokolo esimbi te Chiba koti mabele mais Yesu wana oyo alandaka mutu atana kunda alandi Chiba na hôpital abimisi aye na une église pe lelo Chiba abiki soki batali lokolo bandeko ba yoka kana sang bakomuna lelo lokolo ya Chiba ndenge ezali soki tokomi na ngonga wana vraiment message toza nango yango lelo na Psaume 40 verset 8 tobomba bola mwanzambe te Mama Tiffany il faut le témoigner parce que notre Dieu tango abika mwana nous le quitter lokola tango abika mwana le quitter il faut nzambe so asali photo tatola ye po biso futaka nzambe loko te to pesa ki mbongo te asenga pe prité tanga bigisi fois tu ba asenga ki e prité tu ba le loko zo bika tala okofutela nga boye mais piso mezo ebisa biso to tatola ka bolamu na ye pona nini eza na mwana moko ya nzambe akobika na sima témoignage oyo eza na mutu moko akobongola motema na sima témoignage oyo yango na zongisima le bato bayebika ke yo nde ozaka makasi kana makambo tali bando baza kindoki baza bakisi bakota neti bebi ndenge toyebeli ba merveille mais comment okiti tina makambo eza ya ba malade tout ça. Merci Mama Tiffany. Peut-être ezali ba présentation oyo nzamba se plaît ko présenter peut-être
sur la sorcellerie nanzela ya frère Baby to nanzela ya sœur Merveille mais e bande nanga pena na bande nanga wana te mama Tiffany na bande nanga ne mission nanga pa na ona ndoto na bande lo bela nanga ka bandoto ba explication sur ba complication des songes ba complication de l'esprit na bande parler sur ba séjour des morts ba enfer ba biloko ya ndenge wana mais nzambe nde apesaka soki komi ngonga likambo apesi likambo o sala donc ça dit que Dieu a beaucoup de choses à bombi o na to tika le mona te na sima ya frère Chiba o mona pe batu mususu donc na sima batu un po mona pe batu mususu donc okay. Les choses makambo zo continuer nango pour évangile zoteama. Merci papa Timothée tolingi to pesa na papa Chiba pe mbote papa Chiba jambo sana. Merci bon jambo. Uko bien? Naza bien. Weta. Weta. Ujibimpa. Njibimpa. Yewa. Bandeko bakotala yo. Pesa bango na mbote. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bino to mokili mobimba. Na pesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo. Bino to ngai frère Chiba. Frère Chiba o bayo kaka yo ye. Ngai yo mama. Frère Chiba na yo kai na sango lelo na moni. Ngai mama. Oza esengo mona nga. Naza esengo makasi. Yo kanga tana masolo te. Na yo pa frère Baby awa. Tape et pas papa. OK. Tape sango na yo. Mbala liboso na mona. Ngape mbala liboso na mona yoki bayebisi nga frère Chiba fo mona ekaka. Nazali papa. Nazali mama na ngolo nzambe. Gloire à Jésus. To sola no kala mingi te. Ma va to sola to lingi na bato ata ba vidéo na ba photo. Po ba to solo la teke biso azaka preuve. Ezate ke to uchi ko lokota muta bato. To yene total la preuve. Bandeko batala. Bon na lingi na senga na bandeko yo ba ko supporter ti. Olati bande moko ya noir. Elongi so zamta somo zamta tension s'il vous plaît kota la té hein, ne faites pas ça chez vous vraiment on a invité Alain Kiakala mais quand on a moins nzembo mora quelques secondes pour que bandeko ba se préparer ou pousse na moi pemé mais ceux qui lingo mona ke Yesu masi ya nzambe tikala na tala vidéo so lingo yeba ke minganga babiki sarate c'est Jésus qui guérit au tikala tali vidéo so ko lingo yeba ke la main de l'Éternel n'est pas si courte pour agir. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal parce que la ouette et le bâton de Jésus nous assurent la vie et la vie en abondance. Suivez. C'est lui qui est assis sur les trônes et à l'agneau. Sois louange, l'honneur, la gloire et la force. Jajana et les quatre êtres vivants disaient Amen, 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 Amen. Oh. Papa Chiba. Oui maman. Yo potali. Natali mama. Tango tali omimoni. Na mimoni pasi mingi mama. Pasi. Ebanda ndengeni. Bon ebanda ki nga vanda na matete. Bon. Na quartier ni Mboloko. Na Debonom. Na Debonom siko eloko ndenge to ando na pona za pe meniser na sala musala ko tangilima. Kote wana nde na kendaki nando sa bangar na sali na zongi siko jour musuna e. Donc surtout kaka lokolo bando vimba et puis journée on a pe fièvre zaki makasi fièvre senga makasi nde nazo nginda ko na bisi petit frère habitant nazo ka pe bien te na lali na butu tongo moyena cha lokolo na mabele zate pasi bani pena ya moto do moyen ko lelo ko zate ko lela na ko lela siko to bengi pe ba ndeko habitant bo me maena hôpital na polyclinique na misungi na ngiri to komi kuna ba zwinga yi ba ndo perfuser nga to saki une affaire à 2 semaines kuna kuna pena changement pesagité marqué ba ki c'est ça que belé bazo comme ba ordonnance kolle la tezwa kimia siko ke nazo le la te na lo ba ami suneza la peka boy siko lo ba mo makasi bazo signaler ça va tant ba bandi perfusion tant ba ça perfusion siko na surtout ki lo kolle bandi ko vimba makasi kanga kutu pantalon et vimbi makasi
ebandi siko kopasuka siko ntango ezopasuka babile moko ebandi osalema ya jaune boye esali mopanzi oyo micro gérer micro hein. Boye voilà babile esali nde ezomonana boye awa liboso koto na koto babile ya minene evimba ti koto nyonso siko lokolo ebandi obimisa mai preuve lokolo ebandi obimisa mai chaque jour place na ndo vendre ezalaki mai place na batorsionner puis chaque jour et puis ntango babandi kotorsionner ti tosali 2 semaines baser mpe bando bengaka na po teke nde nini évolution abi awa changement eza te banda na ya na kotambolaka te moyen mpe ya kolia eza te donc pasi na pasi nazolela chaque jour nde batali solution nini tokozala solution ngai nayeba solution bino nde botinda ye nga awa nde bokoyeba eloko bosala sikoyo ntango tosali badokter na basuki babita ka na yo oyo tomoni eloko eza mbasu il faut bokende esika batetaka mbasu sikoyo na bokoko te babika esika batetaka mbasu bien na hôpital sikoyo ntango biso mpe toyebi hôpital mpe toyebi mpe te sikoyo baseraka bango moko babi te avant bodeplace wana tozobenga papa Timothée auta masina aya nanu korendre bino visite toyoka mpe avi na ye soki akoloba ndeni après tovandi mpe papa yekoya na pokwa atali nga akoti na chambre nazalaki akoti nga nalali na mbeto na bagrande sœur sikoyo abi ndeni papa nga bien abi eso ndimi koyamba yesu nga bien nandimi papa ayaki na huile d'olive azo asali nga prière atie nga huile d'olive sikoyo ntango atie huile d'olive abi sikoyo basere abi te ka oyo ebongi na hôpital te eza ka moko ezosenga loboko ya nzambe e asiste sikoyo basere abi problème eza te papa abi aza mpe na motu aza mpe spécialiste oyo atetaka mpe bapota mais il faut losambo nanu liboso nde sikoyo ntango babandi ser sikoyo babi te problème eza te tozela kaka opesa biso suite papa azongi abi te na obenga bino lobi na 10 heures azongi mpe koto totikali kuna babengi papa obenga biso abi bon problème eza te boya moto yango ndimi aza d'accord ya kotraite nde toyaki na butu toye butu tokoti ya ntongo mpe papa mpe aye tokutani ale babengi papa monganga atala bo abi te oyo eza mpena bapota eza mbasu ya kosakana te eza nzoko plus mbasu nga mpe nayeba mpe mbasu yango te ndenge ezalaka namonaka première fois epa na ngai sikoyo docteur pa yabi te ezosenga mwa première soin boluka mwa mbongo ale topesi mbongo abandi kotraite traitement bandi une semaine 2 semaines sikoyo traitement ezali nini biloko wana jaune akutaki abaki il faut abandi kokatakata yango fa kata musuni ya rouge emonana apres na nde évolution ekozala soki okata nga kanisi akata ndenga bien te ezali mpena akotisenga na chambre tondozala abandi kokata ngo na gilette sikoyo nazosupporte te pasi eleki nazolela chaque jour abi docteur moi otia te anesthésie eza te abi te oyo bakata ngo kaka boye faut bakata kaka bonga donc nazokoka te douleur chaque jour andosala bon mais malgré azokata so afungoli bande otali bo eloko te eza mpo ando baso na kata boye ezokita ti tokatendre musuni ya rouge sikoyo ntango aya afungola bo eloko moko te esami so pendant 3 semaines azokata nga mpe douleur nazotambola te donc lokolo ezalaki na otombola bo ata déplacement moke te sikoyo docteur azokata évolution eza te sikoyo papa abaki ntango tokomi abiso aganse abi nde boye il faut bosomba huile de livre mpo kuna nasalaki service wana nayaki nango bino sikoyo il faut bosomba huile de livre nasala cérémonie sikoyo baganser négligence 3000 francs aussi que huile d'olive il y a $1 quoi $1 sikoyo agise huile d'olive sikoyo baganse baosomba na retard sikoyo docteur il fait azokata nga na osupporte te azoba oyo ekoyela yo problème eza te sikoyo jour mosusu aya nakaka na banégligence baser mpe fale asomba ye mpe azali na mbongo te fale bafretele mbongo ekoya retard ekoarrive ebotani na bakusu mpe nazotambola lelo ebandi ya mike lobi nango evimbi ekomi ya monene nde sikoyo docteur atali bo te yo daya oza mokolo ozolela ndeni bapota boye il faut tika nakata ta sikoyo moni sor nango ale bobenga paster bobenga papa Timothée aya papa boye te papa ebisabi te nga nako fortifié aza mokolo akoyoka mais continue ka mosala na yo nde papa bengabi na permanence azalika awa bandaka na permanence l'église et pas papa Timothée avandi awa oyo 4e mois sikoyo papa nani
oui delivery koya po bakusana déjà etonaki docteur habité oyo ka nga na osala su musala te na sala musala boité nazo faire na sa bino transfert bokende hôpital mususu nga sikona onu transfert wapi token et puis papa loba likambo abi poto eza molili ndo ya wa il faut que Jésus assiste so bo meka kokende na hôpital donc ezalaki nde bakato lokolo natani nga bakata lokolo na okufaka awa passer aye mais sœur a opesa huile d'olive après 3 semaines de papa sanga cérémonie tant nga chinga huile d'olive makasi nzambe pe monisami donc ko tia bandu tia na ka tonga muko chubanga pia ezaki likola cher chubanga na ina kwe abasimbi ngabi oyo kini ngabi te papa na okyo ndike ilo moko chubinga kasi bien wana traitement Jésus Christ bandi autant to zongi lobby docteur aye afungoli atalabo yimo ngabi mais voilà il fallait zalande boy ngabi il fallait zalande boy siko moni ndenge musuni yango na ya rouge ezomona na abisaba abandi siko kolunga siko tanga bando kata douleur par rapport na liboso échanger et ça moi ko kita abandi kolunga donc ça mis 2 semaines je pense 2 semaines musuni marge ba pote za minene biloko na nyonso jaune elungwe musuni bandio mati et to ko za mabulu et on dit si surface nyonso ya pota allez tant musuni rouge puis ça mi rapide na 1 mois nyonso ezipami alors bandola ndia pensa kuta CP avant sanga pansement après 2 jours 3 jours si évolution toke na malembe si le loyo na biki wow betela na nzambe maboko bisika bozana banda kukuna to betela na nzambe bato bazana sima kamera bo betela na Yesu maboko amen gloire à Jésus on dirait bolinga te papa Chiba nenga yebo azonga ndako bozana kana permanence on dirait bolinga te ke papa Chiba lelo patambola comme ko sokola yemoko azwa kitine yemoko amata papa Chiba ngumtamemi couleur matia mutamemi ngate naza na koma kuto sala moi tour atati na potambola moi mukia na boulevard zongi na ezaki impossible atako ke na boulevard pour kelibela na kelibela te. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Voilà, je pense que bomoni binomo bangusu mais Alain Kiakala tiela biso sko ndenge komi lelo papa Chiba okolongola nini pardon zela ba osalango Alain Kiakala ozo biso preuve oyo Otila bandeko. Merci. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko, yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi? Mama. Leki nanga yebisi ngai, mais na ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama, yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Na fali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubunga T toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter.
déjà boza nango on a 3 numéros pour Paris boza na numéro pour la Suisse boza na numéro pour la Suède. Non. Nazareth. Nzala na Congo esili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour na Nazareth, dans un système mbimbi na mbongo shingo. Bon, OK. Vous allez silio. Ça c'est du sérieux. Vivant, disait, Amen, 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 oh, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, je chante encore, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Tu peux chanter avec nous. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. À celui qui est assis à la droite du Père. Intercède à ma faveur. Je chante Hosanna. Je chante Hosanna. Je chante Hosanna. Oh, oh, oh. Jésus a gagné. Jésus, Yesu alonga kaka. Amen. Non, na mona na ngate que David a dit j'étais jeune, Oui. je vieillis. Yeah. Je n'ai jamais. Yes. Et na otika la paix au monde a te que mutoyo alandi Yesu amatina ngomba que sa vie reste le même. Amen. C'est Jésus et ça les maté pas Yesu. Car nous toujours et pas Yesu. Tout ça ka publicité Yesu. Amen. Et pas Yesu. Et pas Yesu. Amen. Et pas Yesu. Yes. Ole tolo ba papa Timothée. Likambo nde ba boya kiza ba pratique hein. Oui. Pour l'année à chaque fois ya ka na cérémonie mo hein. Olinga opesa ka elenga se. Tant que ba otala na ok ba opesa bango obi ke exact c'est boso pesa ken. Naïe ba Ya petit carré. Amen. Amen. Ya petit carré ba pasteur msu ba ko moto disola petit carré o tia bebi na 4 ba lukaba ba formule na ngoti lelo rien. Yes. Oye libiso deuxième formule. Amen. Oye biango. Oui. Yani. Il y a huile d'olive. Huile d'olive. Oye komina ba nzube. Oui, na tonga. Yes. Ah! Yes. Oui, le bimisa tonga pasteur Timothée mais kana ko Oui. expliquer ba tout côté wana. Merci Maman Tiffany. Problème ya liboso ezali. Na pesi na nzambe merci o lelo abikisi frère Chiba. Soki tobenga komona e Jésus-Christ. Tourmona na kati ya chiffre na kombo ya Jésus. Lettre liboso eza aza Jésus donc aza na e. Ya mibale aza unique o ya sala makambo bien. Ya misato ezali aza sauveur. Alors soki aza sauveur donc aza le souverain sacrificateur. Il faut y na ba formule bongangani pour akobikisa batu. Et ya misato non le baké Jésus aza le Dieu de multisystème. Donc système au bébé abikelaki yango esenga été système au tiba bikela. Je pense que soki nandimaki munganga a simbaye et normalement eza pota ekola la bongote soki munganga simbiango te. Lokola na hôpital munganga bande ko simba esenga pe na permanence munganga pazala a simba ya on a sollicité ki munganga moko traiter ba pota azaki na mama emo alors spécialiste ba pota. Na bisaki okozala na posunga kai na ba pota alors ngai na travailler spiritualité. Alors siko négligence ekotaki pourquoi parce que moni tango bande ko ba recommander ngai tuba na libanda tuba ye église na église nzamba kamba mosana ndenge na ye bilolobi moto na moto azana ndenge nzamba bengeliye pesa na ndenge nzamba kambeliye. Alors bango esengai ba yoka ndenge nzamba kambenga. Là je comprends que le premier jour na okenzoati on a que bonde la pona frère tuba na hôpital ton a bonde le pona la binzambe ba pesinga moto mo aza malade
orienté nga service à délivrance na ye kola ebisa nga bi somba huile d'olive yo moko e uta na mbongo na bangote mais uta na mbongo na yo somba huile d'olive kende obonde na huile d'olive wana nga na ocha loboko pe arobika mokolo na kendaki na kutaka frère Chiba na hôpital alala apongite marqué bakisi banda tobola ye alala apongite donc douleur sur douleur mais lorsque na kendaki na prier pour na ye na tche na wendre ye huile d'olive directement aye ko sentir kimia moko ya makasi et puis bato batikala na ye na hôpital babike nano alala pongia bongote donc kimia wana ezwaki ya libela nde na ye kobuna esu nzambe na tuna kolo soki akondima na zoye aya na permanence kolo abisinga zoye oya kolandela musa na ye alors na tuni so pona munganga kolo abizwaka munganga ndenga zwaka oswane nde pe kuna ba oswane mais ngana osa musa nanga ya spiritualité pa na ye nde Chiba na bengi bango ba ye omona pe na ba photo to na ba video do ya photo ayaka avandaka awa komelaka wana avandi et puis ndenga na ye na bandisi koyo service ya prière. Alors mama Tiffany to lobake onction ezaka na ba délai, onction ezaka na ba date, onction ezaka na ba jour na aussi là. Lorsque na bondele po na ye nzama pesenga onction na ye po na 2 semaines na service na sala ki wana. C'est-à-dire pendant 2 semaines ozala bien sans problème. Mais avant 2 semaines famille faut ba sombela ngai mulangi ya huile d'olive na mbongo na bango. Po ya liboso et so mama na mbongo nanga. Alors tant on a vu si bango bongo bon ngana goloba eza négligence qui signifie que bakoza na 3000 te bakoza nango mais problème eza que peut-être bazo comme mais pasteur comme osenga biso ba huile d'olive boye ndenge nini même biso pe tant tozaki bana mike pour la lobby ton azaki mwana muke na bandeko ba lokola mwana muke mais ton na koli na lobby lokola mukolo ça déjà makamsu to comprendre kyango mabene bandeli pour peut-être ozaki mal enseigné mais lorsque molimo santo kambio ezotinda yo na ndenge ya lingi na kansa na Psaume 40 na verset na biso 8 iso kiti na C David alobi ke nazo sala mokano na ngate mais na osa mokano na yo ça veut dire que na sombaki basombelinga huile d'olive na retard donc après 2-3 semaines on a 3 semaines lokolo on se na 2 semaines donc na 1 semaine bamo lokolo ça veut dire que et toboki na désordre. Ça veut dire que na ko toboka na ba tofina moko ya kosakana te o ezake munganga a sali pansement ti akomi ke moite alors ba plus obota ba tofina il faut ba kata ba misunyo o eboti ba graisse lokola donc ba kusu donc ba kuchi ya ba graisse ya tofina donc et sali na pota donc lokolo toboki o tali bolobi non ce n'est pas possible. Alors ngai na ebisaki munga ngai landanga na banda osa musa na église alaninga bi pasteur je vois que le kolo ezo memaka mususu vraiment il faut prier mingi pona ye pour traitement qui n'est bien on azomona esa lokwa to tourner sika moko na ebisaki munga na bi problème ezate nga na osa la spiritualité yo sala o traiter na nzoto nga na o traiter na molimo mais eloko na ebisaki bango ba somba service à prier nga na kozwa na okozwa formule na ngate na pesa munganga o munganga tango sa ba formule na ye kuna azocha ba dakin azocha ba alcool azocha pe apesa ngate apesa ngate non kis o nazocha esala boy o esala boy ngana monika ka ya traiter na bibo ngape o na osenga na ba saleli ngate soki ba saleli ngai na ko continuer service au moment nango ekende bien mais abi mais jusque là ngana mona ça ne va pas il faut na kata traitement parce que ninga zana lokolezo kende baki no kata yango parce que ce risque ba kuswe bandi ko bima abengi nga isu pour la 3e semaine et nazaki na église je pense lundi pour na dimanche na église lundi na yebo abenga bi non pasteur via kotala ça ne va pas nazo comprendre qu'est-ce qui se passe français na yangwana donc qu'est-ce qui se passe papa tu m'as le bana comme abi bongo sikoto na ina tali boye na moni bakusu mama Tiffany moni nde to botama to kolanga na ko mona potate na ko mona potate na mona eloko mo beza ya pasité voilà comme moi koyo mais à cause à Jésus aux a obligé au observer yango peno tala yango malamu eza nini donc on a tali boye nzambe kaka pesi biso motema makasi
eza pe loko ozomona na nzoto ya motu donc na nzoto na yo olinga te siko ntongo na nini abima grande sœur ya papa Chiba alandi ngai abi papa Chiba azolinga kangama donc ekomi so amoni munganga a raisonner passe au munganga ndenge okatela ye et d'ailleurs quand on a munganga bo moni mutabandi ko sala neta piqué crise oh so na tuni pourquoi sensation habité azo ko banga munganga donc alingi sute munganga simbai so munganga bi bon lokola oyoka na vidéo wana ndenge munganga luba bon basimba te basala te lokolo ezobela lokolo ezopola soto sani ngabi bon normalement na etu fois Chiba lorsque na likana état moko ya bongo lokola e babetanga masasa kindoki izaka nga ya carrière lokola carrière dentaire esalinga cancer na déformaka na sala peut-être ba une année 6 mois donc il y a déformation il y a figure et na bando matofina na munoko tout ça donc phénomène mystique suka nzambe po ya délivrer zaka histoire moko so to témoignant lobi zaka terrible na lendi senabi ngape na lekana ka oyo ya mbanga na minu pe na lekana na loboko so mo loboko na ngo mona onke eza donc so banzela ezonga eza ngolu ya nzambe omona misamino so ya ndemo me oyo kutani na ibisenga na lekana ba pasi wana na ko fortifier ka azwa motema po munganga aswane yo ça veut dire ce qui nzambe peta ngaka mema lokolo pe ko mabongo pete po témoignage ne bakisama wana na ebité mais pour la famille pe ba pesa ki confiance mingi et pas munganga parce que na osenga ba huile d'olive ezo yate bon bazo se confier ka munganga ninga zo sala wana eko simba so munganga sala munganga azo spécialiste mama Tiffany ya ba pota na mama yemu amoni ke terrible au simba te abike esili pona ye au simba sute akomi ko silikila muta maladi neta betaye ona zolu ba yozo yokate oka na vidéo donc azo lelo to fine bakisami bon okata lisusu lokolo ezokende so komi lelo to fine bakisami pe asenga cher asenga $400 pour na soin ya osala asenga $400 ngana bisenga bon ça va abi pasteur yoza oza munganga te ngaza munganga donc dans ces cas c'est grave même na hôpital à minene donc ekozala terrible ou bien bakateka lokolo mbala moko pour infecter nzoto mobimate ya okréer ba makamsu na nzoto sikoyo boye to sandeni mais ndengo bandela ki lokolo ezali kutu mwa malamu mais lokolo siko ekei na ka ekomi grave ndeso lobi awa ngana tiki na ngai bon na ebisi boye problème ezali côté ya famille et négligaki makambo na ndo ebisa bango siko lokola bango mo bamoni kusu ebimi boye na kanzalelo huile d'olive ko ya mbango omoni mama Tiffany lo na bayi lokola kusu ebimi boye bamoni ombo na misu awa huile d'olive ko ya mbango parce que traitement na ekola pesa ngango ezaka na huile d'olive il faut na sala service na côté lango prière na bonel pour na wendo na onction et côté na formule la guérison pe ya délivrance pour na détruire eloko ezoli elokolo nde après 3 semaines to komaki 1 mois na 1 mois nde na yoko mona ke to ba moni kusu bakimaki mbango ezaki mukula dimanche bakimi mbango ale to munga nga fongo lokolo bakuti bakusu ebimi abenginga abengi pe bango abi là ça ne va pas donc nga lelo na arrêté donc na osimbe souté ngabi ambon o s'arrêter pourquoi bi non na dimension ekomi oyo ilokolozo omuntu ochakisi donc azo chak famille na kopesa famille félicitations bazalo ko la famille à frère baby donc ça veut dire ba kota osoma kisi ba makasi donc famille bandeko na pesi bino merci nzambe apambola bino o balbaka donc ba salisi mutu donc ba salisi ba yebi ndenge bazwaka soin ya bandeko to mona ba bolingo kala donc ba somba kisi mama Tiffany na ndenge osana te mais malgré kiso ba otia ezozala nile sans effet nde na dimanche wana nazwaki huile d'olive na maboko ya grande sœur na ye Odette ayelinga huile d'olive asomya papa huile d'olive yango ngabi ezala ngo ka 3000 soki 500 donc $1 et demi oui ezala ngo ngabi maman pourquoi tant boye ti bomoni boye habité faire même ça mbongo ebele basoma mbongo ebele na $1.5 kaka oyo kaka ya pamba ka boye ya olive te huile d'olive huile d'olive comment alobi ya olive ya olive te ya huile d'olive amen
alors nde baye ko ya nango tant baye na huile d'olive nde na sali service de prière so vidéo wana o bazwangana na o bébé muta filmenga même bébé vidéo total oyo bébé muta filmaki donc frère Michael muta filmaki yango même pe oyo tant nazo wendre service wana dimanche ezaki pe frère Michael alors lorsque na o chaye et fait ngam na oyo kate parce que ngana beleli nzambe na ngai akiti na tonga oyo ya tétanos akiti na tonga oyo ya guérison akiti na tonga ya miracle nde atobolaki ye donc ezalaki justement tozalaki wana to nazo bondela nde na sopele uli mba moko noki ya gangi alors ton a gangi le Seigneur m'a dit déjà na passé le boko na nga guérison donc lelo aola la lobby au mona lokolo wana ekolamuka ndenge mususu vraiment to bakisana maboko musuko betana nzambe maboko amen amen vraiment c'est formidable. Question mi bale mi sato le kanga na mutu papa toto kita frère baby c'est à merveille matika la jamais que l'on a permanence c'est comme si bande wabi hein papa Timothée ce qui Alexis na délivrance na au comme condamné au qui jamais que l'on église oui au qui donc babi zandenge na yo a posui papa Tiba est-ce que y a za mon parents aux parents est-ce que au kangé sous après c'est 4 mois moi déjà déclaré na sali 4 mois frère baby ça se comprend alors jeune baby mais en fait azawana na sima asa komi mutakola taka ba chapeau azota bisoka na songa lisu voilà merci maman pour la mutuna na yo eza malamu mingi omoni malamu babomba yo na ndako moko babateli ozolia no mwa fufu oza na kimia ke bacho na cercueil oyo kelibela o tala kilo ya mabele molili eza na kati et le côté peu poli okei histoire no pesili mais soki babateli yo ata 6 mois ata 1 année pona mopepo ezoleka yo eleka yo na kimia omoni mukolo Yesu abotami bitumbela kiye so monika na Bible Yesu abatama ça veut dire que Nzambe atindi ange pona protection na ye ayebisa Joseph longola mwana oyo mema eti na mboka ya Egypte bomba ekuna bongo na sima mwa tango bitumbe koleka na kozwa ye na kozongisa lisusu na mboka na ye po a continuer musala elingi koloba nini ça dit que na temps oyo Chiba ça dit que l'esprit de mort elukiye lorsque lukiye Chiba akimeli epai na Nzambe Nzamba azuye Nzamba kangoliye ti okobimisa ye okobimisa lokola muta na hôpitalité ba tobole traitement ba bia traitement na esili awa abimi bongote na formule spirituelle il faut koyeba ko gérer ye comment au garder ye tu délivrance na ye vraiment mukola ko bima donc ça dit que bitumba nyonso wana elongwe omoni mukolo Yesu azongi Herode akufaki ava Yesu azonga ça dit ye pe azan ennemi na ye ennemi atanga ozonga il faut que Nzamba sisa makasi na ye na permettre sur sanini bima kende déjà délivrance ya avandina oui avandina bozoyo ka question na tunelo banda tuna na kacha mutema wana ko mituna papa pardon pesa na eza question frère Chiba banda ko mituna frère Chiba wana mituna na ozonga mkoni pota déjà yango fona kobeta beta ba mabaya nazota ila pe papa kaka loba ndio na so buvanda des on vanda des sala bonne mama pona Yesu na vanda ka pona Yesu ubanda osambela bon ko sambela ima pasi tala biso ba jeune bon ko sambela tanto bino ba jeune ko sambeza moi pasi tanto plutôt mais ko sambeza au moins que bino ba jeune pe bobeta mana bino yango na pasi onde teyinga makasi en tout cas baloba ke mutu nyonso tu babeta ke mbasu ezalaka ayebi likambo yo uti na place wana mbasu na njoko est-ce que bamso aba muntu ba munika papa na bite so yo kan ayebi likambo mbasu so yebi likambo tele kaka c'est que ayebi likambo yo yebi likambo te na yebi likambo te na yebi so likambo ba bazani na kaka so abokelo mbasu c'est que ayebi likambo likambo za ozui eloko mutu bibi eloko bon mutu an so ozui moi ça mutu mo bala mutu ke luke so ndenga misika abokelo mbasu mosui papa wana pe bomaka pe oyo yebi likambo bomaka siko yo yebi likambo te yebi likambo te o to bengoni eza
babenga oni toza na maladi msusu pona oyo kozolo ba chiluba kasonda nteta teta da becho teta teta na mno mboka na biso mais oso moni mkolo teta o wa becho bon namoni te mais mo basango bando ezaka esiko kenda osala musala na papa na asala ka bongo asala pe bato misusu bongo mais confirmation tema biloko molili mwana confirmer pesa te so balakisi oye boyo saleni ah na sala nini mama na tsaka jugement nzambe esalaka likolo na ye po nga na sala na boma ye bakanga ngati mais kozala na batano so ozali est-ce que omoni yesu namoni eza to bimi okomo panza so sango koto kuna na kendaki bandeko na banda ko boloba mpona zaye kuna tozawa lelo liboso ya caméra 1100 personnes baotala yo 2000 5000 personnes baotala nini oyo moni ke mpona yo c'est pas normal elo mona moni normal te eza te nyonso eza yango normal omoni Jésus mutabikisi yo oui effectivement eza te ke oyo banda omona na butu azobimiso yaka tokende boye te namona eloko te na butu apart kolota oyo namona eloko bima te okoloba bandeko bakotala yo bazotraverse mpe ka oyo oza kotraverse oyebisa famille na yo nini baolanda yo mpe okoyebisa bandeko nyonso bakokutana na bana baka oyo babombi yango oyebisi bango bon nakoyebisa bandeko nyonso bana na ka ndeti ngai ifo nanu komipesa na yesu mpo yesu nde ye monganga mpo oyo esalemeli ngai nazali na kondima moke naza convaincu na guérison nazwi à travers mosali ne papa Timothée donc oyo nyonso akozala na ka oyo ahésité te acontacte na Jésus Christ après nyonso eyolanda nsima napesi mpe bandeko nango nyonso mbote oyo bamusika ata merci opesi bango te yango naopesa napesi bango tout merci sœur Kabi sœur Aimé na petit sœur na Narlette nzambe apambola bino papa na ngai na tu na sœur Kabi na sœur nani Narlette na sœur Aimé mais loka bango na tu na bango eza te baokomelanga ata na se mais na tuni yango siko papa Timothée oyebi ntango namoni eloko oyo na raisonné pas ndeko anda koyoka oui nangi na tuno question papa Timothée est-ce que les nazaréens parce que tu n'avais na raisonné mingi oui na raisonné belé oui makam na raisonné bika ngana Yesu oui mais mutu sande na bimisi na mnoko amen est-ce que tokoloba que les nazaréens pour mutalinga kufa oui est-ce que les nazaréens nanzela les nazaréens Yesu akangoli bato belé oui mama Tifani omoni nakoloba na nzela les nazaréens oza ba témoignage akati mais ya libanda eleki ebele ya libanda eleki ebele ezali ba témoignage mo ya libanda soko oyoki yango obanga nzambe mba misato oyo tomona bafrère bebi eza baréalité bamerveille bafrère Tiba bato mosusu baoya nsima lokola Gabriel oyo alekaka ya liboma lelo aza so omoni boye oyeba te ke wana frère Gabriel oyo ozwaka azalaka na voilà batémoignage lokola bongo mais ya libanda eleki parce ya libanda omoni lorsque baservice oyo esalama bato baokango na libanda soki obandi osenga batémoignage wana okosenga yango moto alingi atémoigne parce ngai nayebisaka motu te atémoigne na makasi mais toza obligé ya kotémoigner parce que David alobi ke nakokanga munoko te neti bolamo ya boye oyo nzambe asali na frère Chiba est-ce que akobomba ngo ka abomia bongo mpona ye moko alekisa yango ekoyede bato te non il faut frère Chiba sa nini abimisa yango mpo alakisa mpe monene na nzambe na mutu moko aza na maladi moko ekozala lokola bongo te me maladi moko alolenge mosusu ya mystique ayebaki nkolo abikisaka nkolo akobikisa ye po frère Chiba abiki na témoignage ya malade ya mbasu te abiki na témoignage alandaki frère Bebi e famille lanebi te frère Bebi abiki bongo ya Chiba te Chiba to bimiso na hôpital to tinda ye ndenge wana donc soki ndeko moko libanda bazali baze belé ya kosakana te donc soki alobi bapase ba témoignage na bango le Nazaré etondaka na témoignage gloire à l'agneau merci après frère Chiba ba témoignage va continuer oui ba témoignage va continuer les tout bon ezali suna ndeko moko nayebi te soki akomi mais ye pas na besoin témoigner nzambe ya uto ya kutu de espace ya ba un mois ye pas azali na mbasu mais mbasu moko compliqué
et atamboli ya komema biso na ba bisika atamboli na ba pasteur o ba osana ndinga mabe ba pasteur ba osana ndinga mabe ba nganga bato bakisi aleki na banzele bele Chiba biki na ye na ngolu moko boye nzamba zwembala moko parce que atambola ki na note na maboko bato ngo supa akende kuna na formule yo ya mbasu ya linyo ko bapesa ki yo ili ngalo za la passe. Merci papa Lilobana suka numéro de téléphone. Oui, Lilobana nga suka ezali to pesi bande ko merci ko encourager bino ke bolemba te na kosunga bande ko soki ndeko moko biolobi na mukanda Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31 biolobi boye. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Merci. Donc so ndimeli Yesu okobika yo na libota na yo. Donc ceux qui pende kona moko azali na nzela oyo peut-être ko bimisa mbongo lokola bande ko atiba babimisi mais mbongo ko pesa lobiko te senga ka Yesu apesa lobiko. Alors oleke bo mitungisa ko ko zwa biso na numéro oyo 089 99 27 616. Voilà le numéro nabiso. Papa, tu vas donner toutes nos questions à Souka. Non, la question est très importante. Où tu as la caméra? Où fixer la caméra? Oui. So le bio éviter, le ban a évité, papa Chiba. Oui. Dans le ban a tu le ton linga. T'as na linga na bâtiment ça va. Na tu le boyo ka bien. Na yo ka na lo ba ka on peut bien. On va bien. Donc na tu le baton na linga. Oh, c'est bien non. Bato banana na linga. Na bongami. Papa Chiba. Oui maman. Nzambi ujimu kalenga wan. Ujimu kalenga. Mbongo combien oyo pour na reconnaître qu'à $400. Oyo munganga asengaki. Pour traiter pota. Voilà partie physique. Parce que abanda ko traiter zo traitement na ngote zo vimba ka rezo ya rama be pendant 3 semaines. Parce que l'homme de Dieu na huile d'olive a beti tonga. Kolo yeso a beti tonga. Likolo bandi ko zo forme. Mbongo combien oyo l'homme de Dieu soko ki oyebite bana yebite. Combien o asengi bino. Oyo bo reconnaître que bo pesi. Te. Asengi mbongo te. Papa Chiba. Ya solo mama. Papa Chiba. Asengi mbongo te. Asengi mbongo te bon na musala sali azo senga za récompenser na habité passer so ba raisonner il faut ba pesa en tout cas pour selon nga na ndenge musala sami mbongo ndeti docteur dans deux efforts que tu vas caboyer na papa mais na habité programme de bassin mais yé moko lobi tarif te. Est-ce que bon c'est moi ba kit moto beta pena ba kit wa série moko pena oya rotikela papa na osala ata meuble moko ata mesa mo vitre na honorer papa na ngai. Merci tiens tout na papa ba frère tu baza malade nem super oyeba ne te ya ba monta ba futi pa Chiba yo kanga na bingo papa Chiba papa Timothée. Amen maman. Vrai ou faux des Jokotaki reçu Babim Sambo. Yo reste na tuno sosozu. Tiens biso kana vrai ou faux. Te Bible besoin ki ofele opesa pe ofele yango wana. Papa. Te lobiko so lobiko ekomi na mbongo eza euti na nzambe te. Yo senga note. Te. C'est que yo archaïque. Te ma tu fani Bible besoin ki ofele bo pesa po ofele. So de aba como songo de aba mbongo wane como ofele wane za isute. Donc yeso bango bakanisi yo na ndenge na bango. Te baza batu soki bakanisi nga babike papa zwa mela mai eza problème te. Merci tokomi na suka ya émission Alain Kiakala Yves Bolofa derrière la caméra papa na Souvedi hein on a chauffeur particulier ya maman Tiffany Jires Mokwa papa Guy Labala à bientôt maman Lauriane donc yanga mwana ya bolingo ndenge ba imba kolo yesu ndeko bolingo. Maman Louise, donc voilà c'est la famille quoi. Bana surtout et Béni et Win Sacré, Anaël, donc Eden. Je vois là Marlène Bouy, Nekab, maman Betty. Vraiment Kola Sungabino. S'il y a des cas, ceux qui ont dit maté, tout ça na casse. Essaye le mien. Si on dit maté, mais quand Zambo. Oh l'homme de Dieu a au salaire ils ont enquêté ba démon na bandoki
mais bambasu awebika Régie sonkolo sazongi te tokutana mikolo ego ya ciao naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que ça, on a eu galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nous avons la bino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans Youth Pesa au foutu mon qu'on a partir à Poto Bisoto et à Tojibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi font ami comme on Nazareth. Na kufie. Agence li susu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yes ya foutu mbongo kuna partir à Poto Bisoto zo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape simbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.